j'espère que vous avez des informations à la source. Tout ça vraiment dérangé. J'espère que le président JP Massamba, ou Yazapé Garnala, président Météo, ou Yobozo Kosele Makambu, ou Yobozo Boumaye, Aza en vie. Donc, Yeyo, Aza na Bomoye. J'espère qu'il m'appelle et Koti et Belé, Angola, Poto, et Zobenga Makasi, et en rapide pour nous avoir ces informations. Bandeko, vous avez besoin. Il y a un président météo boti kakosala na moni muninga moko azana Belgique yom to sali vidéo wana olobi ke président météo akufi c'est pas bien boti kabiloko wana bozo sala wana ko boma mutu oyo azana bomo donc j'espère que biso tozeli bien information donc les photo te vidéo j'espère que bozo mona bandeko famille ba ye kotala ye parce que on la musi bat na ba pongi makam na bino ba compte Facebook na bino bo sala ya mabe na réseaux sociaux wana na ba YouTube partout. J'espère que biso to Facebook information président météo profiter, c'est ça. Donc, merci. Bon, continuez toujours la chaîne à bino. Vous n'aurez jamais décidé quoi. L'information est bien assise, vous êtes au fondé, vous créez un mot, tout ça. Voilà. Vous s'abonnez, vous toujours. Maintenant, tout ça déjà 11h. Donc... Voilà, dans le monde entier, j'espère qu'il y a la liste de téléphone et tout kangama. Moto bozo bouma, moto bozo lukaliwana e. Jiri kobetoxie pembeni ya grand frère na ye météo nyamasolo. Omoni mutu quelque part na mona sombo publier mutu akufi et ça la kia umela mingi na mukili parce qu'il y a kozala na biso. Bandeko na moni bosali ba vidéo wana. Est-ce que vous êtes vraiment des Congolais? Peut-être que vous avez des Rwandais, des Togolais, tu vas comprendre. Il y a un moyen de porter le drapeau à Congo pour Moussala Congo. Je suis avec le président Météo qui a pas si maintenant il privé. Président Météo, bonjour. Bonjour papa. Le monde entier, bateau bayinayo, bateau lem soit un problème nayo, a publié au Koufi. Moi lilo ba mukie kaka na bateau yo, bazo lela na minute au porte mon hôpital est tondi, lopango est tondi bandeko ya yo. Maman zebisanga linga sa la crise, yebisana no bateau ya libanda ki eza vraiment yo. Oh bon, non lo ba bien bateau yo ba publié ba linga ngai te, mais nzambe alinga ngai. Parce que so nzambe alinga ngai te ndenga na kufilelo. O alinga ngai te atika parce que yemta kelanga ite. Ko publier muto nzamba sala oyo salite eza pasi pour le baga kufi. Donc ngana sa mfi na kufite na moni yango bana ba kolela awa bande ko bazolela na hôpital ti place na zalaki na basana na chambre wana balongolinga bayo changa na privé parce que bato baleke belé donc bato bazolanda ngai yo na zamfi na hôpital à Saint-Joseph na kufite na zale. Président Météo wana lobby, j'espère qu'il va utopé sa numéro beaucoup bengaye bandeko ba mama aussi surtout bino ba mama bino de bobo bomba kabiso ba mama bo bengi bolobi ba pesa bino numéro ndenge bosala kaka bosala wana voilà donc lobi ça président Météo belé j'espère que yeyo aza awa maintenant na privé président Météo est-ce que assistance ya association à théâtre ya kotala yo to bandeko mususu te papa JP Massamba Fondation Tokanisa. Fondation Tokanisa Zaliawa. La moni pe mwana mboka Piroger. Envoyé par Weranson. Owera Tindi Azawa. Na bandeko mususu bazwa otala taranga mais bat association. La moni bonté, la moni ba président Tito, ba président Massamba. La moni ki ba président ton bactère na tono. La moni acteur na biso mususu nani mwana zoba nani mobini ya zoba JP nani JP Mabanza Blaise Mabanza bon le reste ba mususu na moni ba on noté voilà vraiment président za na pasi bosunga ye ndenge na lobaka na cha drapeau na kingo pour na servir ba congolais donc to le bise mingité to zo asu moi précision bandeko moi muke j'espère que numéro na biso to cheli numéro na ye to cheli bino wana bo benga na numéro na ye po benga na numéro na ngate numéro ne to kochela bino wana po bao nyonso bolingi po na aide ezaka ya mbongo te za ya losambo eza ya ko benga po solola na ye et surtout ezo senga vraiment
contribution ya ba Congolais parce que il est artiste et comédien. Bandeko bosala mo confusion. Bino batama boke so beli, bosenga kambongo non. Parce que nous sommes négligés. Ce qu'on a qui ivoirien mais on a ba château. Culture ya Congo est à protéger. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tous a déjà na chef Tono, Wazali chef ya groupe ya président Météo. Voilà, tous a naie bandeko tout bozo ndabiso. Nous sommes en direct de l'hôpital ya Saint-Joseph. Saint-Joseph, hein? Saint-Joseph. Donc bandeko nyonso toyo botungi singa na téléphone et kangami. Angola, Poto, Jerry Kobetox qui était na drapeau et si ka président Météo Azali toyeba soki makambo bato bakoloba. Et puis bandeko vous publier en vraiment boza ba Rwandais ba Ougandais ndeko na bino Congolais. C'est comme si on disait qu'ils vont monter les sociétés vraiment ils a passé. Merci beaucoup Namalou la Muzinga télévision, Feza TV RDC, Mbutu télévision, Vision Plus TV dans la chaîne tourne à Tambola Nango, chef Tono Tozana tant on a moni au publier information parce que ngana mona qui déjà photo na plus. Oh ndeko Congolais a publié. Mais moté me kité ngata on a mono publié a kufité ngai kutu nazo kinde na hôpital nde na biso nazo landa yo toya elongo vraiment tango mona makamba bongo analyse ni okosa bon pana ngali boso na mona yo ka kezana no mutema mabe na sens nini ponga na lokola premier ministre et pas président Météo pour so likambo ezali il faut na yeba ya moyer na mona ki photo wana ndo mona ki opesa bato kura be logo ezate chance pe yo lisusu na moni biso nani ndeko nanga Giroje oya Weranson Piroje oya Weranson ba comédien président Masamba zo comprendre de na ki okomano iloko ezate nazo ki hôpital parce que likambo ezali il faut na yeba petit nanga jo mona via liboso fabe nga chef tono boy ya moni na baki formation za lokuta chance pe su yo po yeso kuti biso dans hôpital et quoi qu'on allait solo pour toi na salle d'urgence vous comprenez et allait mana kamo ko za grave mais ezate ki président kufi voilà siko ngana ko lo baboye batu na poto bako koma bikoma koma leti ngana uto swana na garçon mo azaso na Australie au président Météo allo baka kaza na problème a mutu eza problème nini mbaso ezo déranger trop yo ko lo banini na malo bon na ko lo baboye malade eza pona mutu nyo soto vous comprenez les lots dadi akufi eza maladie yo ko se kufa ka ba comédien lo batu ba bosana biso tout so kilo na morgue batu baza mingi ya ko ba comédien de si so comédien bela kufi eza nini eza mo ka na nzambe vous comprenez président ko za problème tout combien de mbaso babokeli tamsuka moko be mi baleza makama mukilite vous comprenez na vani le lo na ba 10 ans banda vient ngalo kula kufa na zala kana ye ameminga na braza ponto partout na pesi mbote pa ye boss na Jean Didier Longo o le président Météo Alex Ngaye so so na Jean Didier Longo mona na yo aza maladi Jean-Jacques Bouya vous comprenez na tika komona pena no kisite pour la biso pe kisite parce moi mutu so za la so bela sega na mo singa loketo mais tu to travailler ne tout tamboli mingi na mo pe kisite aza na ngote mais to so seka kana bandeko baza partout bazo benga sutunga téléphone seka ngami bosunga po ba ordonnance ezo ya marque na moni kutu jo pesa na ordonnance so bato na ngwa ezo ya ka seko ya seko voilà po bandeko bazo benga biso pena bandeko balobi géri ba pesa numéro bo l'accept so vidéo pour te contribuer net go o eza ce 10e banda na ibanda tongwa wa numéro président Météo eza na ngoyo makasité eza ka 59 28 11 wana bakozwa ye wana bon lokola ekoyi na maboko ya te lokola azolo ba pena mingi te mingi tozongo eza président Masamba so Masamba mwana ya liboso mwana na ye moko azali pene longi na ye photo longi na ye so talie zapenda photocopie na ye benza ye moko jo muta osimba ou bien président Masamba nga kutu chef a répétition nga ezaka ka ba course kaka nga na zaka soki jo apesi ngata sumbongo président chef tono somba président Masamba tininga mona kei mais numéro ya téléphone net na minute président Masamba mutazo yamba moite ba pele zokota to senka lisungi kaka président Weranson to sepeli makasi nengo tindeli biso mona mboka Piroje wana molobeli na yo to moni awa sali biso bien to moni président Masamba to moni ba artiste nde ebele moyeba kote zatende bazolela bolela te président Météo aza envie ngala sa premier ministre na ye on azolo ba ke président Météo akufite bozo bomé pona nini moso na condamner bino papa na ngai pourquoi bosali ba site na bino mais site on pose ba vie YouTube jusque là muta publier ngo junior mundele masala ngo za na site internet o moni ngo fingisi biso mingi eza ba page Facebook ne mutezo sala buzoba mais buzoba eza bizarre ya na ngai eza yango ni bolimbisa ngana tangi ko YouTube cercle ya comme cercle comme boya na YouTube mais obike please ne ba che président Météo na YouTube est-ce obike famille nga grande sœur nanga
moseka loponda na Paris azobenga ngaba abitono ninga bi jamais akufite bon modèle bati ba plus wana mais même ngaba ko biso na bangaki er président Masamba abitono vérifier na ngabi jamais eloko ezati président Zanaye azate poani nana obokola ba jo nana obokola ba grand joueur bana na ebele azana ba nana obokola ba voilà. Voilà, j'espère qu'il y a un message à moi clé maintenant tout n'a pas n'engue pour on a son apporté drapeau à Tessika Batuba ko lela na sekisaka moi mke mais hôtel pe bien président météo azana goua pour na biso monde entier niveau bazo benga succès ya boye na ebité po so azali pe muto azana succès te ma bezo pe lali mais tant bato talaka bato ba hôtel misa maman mon angola gangelinga j'ai boni bako za journaliste ndenga nini kende kunesika baninga ba okende président météo azana goua te goua ya sikisa boy azani la bonzambe lo bali bonzambe o po pa pasteur bazawana te ya bonzambe te biso succès ande nzambe vous comprenez yo talaka banana no pauvre grand frère na biso mulimo ne pe mana kimo vie sans souci oui bi ya bongo za famille si ogwani ozana o ezali comme famille voilà tozo senga leti ngana nga pena drapeau yo na lo ba vérité maman Denise maman biso abolingo maman na biso ya bolingo nzamba pesi biso ba maman mibale na mboko yo nazo bisa bato to batela bango maman Denise maman Olive Lembe ba maman na mibale bandeko ba ko sala polémique pona bango mibale wana nazo bisa bango botika maman Denise maman Olive Lembe toza na besoin président météo azwa soin ya malamu maman Denise initiative aujourd'hui par rapport ya santé à motus par rapport il y a hôpital il y a comédien initiative à nos yeux ça bien mais numéro yango wana maman Denise et kosala ngé sengo oya kotala président météo maman Olive Lembo atika kabana te o bakolo babakolo bebele menga na bike yeko tu fallait batia ministre il y a culture et art tena kati hôtel musanga maman Olive atinda ki déjà mutuna ye pour la relaxa déjà maman Olive autotinda déjà na kotanga kombote pour la polémique azalaki pe awa déjà maman Olive déjà ayebi pour ça que somo te mbala moko to moka 3G pe wana bakota ki déjà to laki na bango oza mama penda tomoni délégation na yo etika to mona délégation maman na biso Denise na yebi baroya pona artiste na bango munene météo nya masolo non asale bele ya mais a gagné l'autre comprendre biso to lingaka nde to za boye lokola sana no vivant il fallait lire yango emonana saka na ngwa saka ezate ke non lobiso akufi to mona netse komi lelo ba ndeko na biso dadi to so mona mambo belé mais tant to za bobo sunga so tant to za beti biso ba gi ba piroger boum bo sunga so nde to za beti ezate ka so lelo to kufi bo la biso ba cercle minene non. Voilà, nous avons un tout petit cas président météo à se reposer. Bandeko nanga poto besoin information avant de annoncer dans le bisamo na mboko tozakani chaque fois na makamba ba comédie. Na mitu naka azaka pemé na balanga nzembo be pemé na ba comédie. Pour azana souci wana. Pesa numéro ya suka ya président météo to silisa. Merci beaucoup. Numéro ya suka ya président météo Zali obetika ka 995 28 11 numéro ya président météo soko bengié ozwaka ka mwana naye ou bien ozwa président Masamba. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. To balusa caméra mbala moko pa ya mwana mboka Pi Roger oyo aye ko assister grand frère naye. Voilà. Voilà. Donc c'est faux. Tozo bongisa Pi Roger mwana mboka bonjour. Bonjour ndeko na ngai. Vraiment esali passe na moni ndenge oyemba on a li papa. Obi okomona eloko na réseaux sociaux te fomona ya na yo. D'abord, ton moni au quotidien des hôteliers, état de santé naie pour les moments andés na moment bateau bakufi. Na komisi nzambe na ngai pour nga na ngai kolela. Yaya oyo wazobela oyo grand frère oyo na ba artiste comédien minene na mboka na ngo na solo na bango aza trop gentil, trop sympa. Azar yaya moko donc so so na ndire so na camarade na yo da considérer mutu makasi. Alors on a porté vraiment na mutema nanga et nazo pas opportunité de jouer na na nzela isobe na phénomène isobe autopesa pe mbote na Paris donc on a joué pe na yaya na titre mo bo tout ça la kazaka fils mon fils général vraiment na lali ka boloko batu surtout le na tongo na la mukabo na simbi téléphone na la mukai ba 9h na mona sango o batela ibiso wana na pumbo na mbetu na bi non pourquoi na mboka na biso te to souhaite appeler bola moi bato que to vendre page sur na Facebook tout le monde que météo angindi l'artiste météo angindi pourquoi to mona te que
oh elo moko malam to mona ka ba mabe vraiment takande na lamu ki nazuka li papa mbamona brosser kaka papa nazui na yaki awa vers 10h ba bisinga non nini ezalaka te visite eza 12h na baluki na boy kozonga posa na zonga ki na ngana zo bolembo na baluki ne na ye Dieu grand na moni vieux yeyo azali souffrant mais azo solo na biso toza bien toza na notre monde na yebo et ça langa bien par là tant que mon bel nabino bande retour botalanga il est partout azo le bel nabino eza mo panzi sango nazo panza sango donc ba o wana ba kosa ki bino biso to panzi sango ça bino que l'artiste comédien icône du théâtre congolais Météo Nyamasolo yeyo tozo talana na tozo solo la bino boluka bo bomaye pour bino nde botika na bana be botika na famille est-ce que vous voyez que vieux azana na double charge contre triple charge azana charge ya papa sans souci bana ni nyonso to bana moto vie ana charge ya mama na biso moi savais mamado tiko yebisanga charge na bango wana nyonso na oya ye moko puisque ye mutatika lokola mobali ya mpiko likonja famille siko bino bolingi yakende po bato nyonso to wana charge tika na nani vraiment bandeko na ngai pardon congolais to ça nyonso mais to tika likambo ya kolukela baninga liwa to tika yango ezo modire mboka na biso mboka ezo bongate pona makambo boy pardon ils ont ajouté je confirme l'artiste comédien Météo il est vivant et le bogo ça les anini ba pesi ba numéro bino bana poto en tout cas moni tinga na yebo bana poto ba déranger nga makasi bino bana poto d'ailleurs na ça sous direct quand na vandi boy donc bana poto o bino bolela ki Météo na bino yo botindele mbongo parce que tala ba facture ba ordonnance zo akaba ba $100 ba 200 ba 150 ba ni faut que ba radio ba ni pardon boti na mbongo yaya a telema azongela musala na ye to seka ndenge to mesana ko seka. Voilà, merci beaucoup. J'espère que Manoba Souka yangwana mwana mboka ninga panzaka sango apandi sango. To yaki kozula bino information en direct ya hôpital ya Saint-Joseph to suki si awa bandeko boko continuer ko bomba bato na Facebook bino botika la libela. Pourquoi vous savez ba compte Facebook identité na bino yeba na raté ezaka malamu. To kutani na mbala sima to ko assister toujours yaya na biso ya bolingo bandeko babengi bosunga bana poto onga na ba kililo bolongo la biso complexe wana ngana kota suka to te lovoite pona bino bosunga e ko sala bien ba mama parce que ba mama bo déranger nga makasi bolobi jiri kende kuna numéro ya ngwana epesami to yo kaka tsango parce que awa ordonnance d'ordonnance kisi nde kisi. Merci beaucoup to kutani soki nzambe azongite.